Bonjour, bonsoir, cuisine TV aye. Neli pino émission boya makambo ezali minene na mokolo alelo na samedi alelo. J'espère bozo mona miniature oyo. Miniature oyo eza ba terre na biso, ba actrice na biso oyo bebi bango très bien koleka cuisine ya Niki TV. Bango wana nde tozo lobelela na mokolo ya lelo. Nini cuisine ya Niki TV amemeli bino? Bango baye ko témoigner, balobi baye ko tubela oyo bango baza nango na mitema oyo ebomba memati bazokoka te fo baloba Ursula Bissal aza na bomoi. Bandeko nanga toyoka bango bali baloba nini mpona Ursula Bissal. Bino nyonso kaka Sila, s'il vous plaît, Sila kende kopema zongi botika la poutine d'écriture asa musala na calme. Papa vidéo alobi non, si leur vendre calme te fa loba. Kota la carrière ya Sila, kota la élévation ya Sila, kota la lire Sila zo kende te koloba na Ursula Bissal bravo, continuez toujours boye nde ezalaka. Mwasi o atika silence na défaut ezaka Ursula Bissal. Mama Kalunga pe ekoloba lobi non nga nazana nalingaka bandeko na nga basi me kotala valeur carrière à Sila, kotala lire bizo kende Sila sosala musala na bien beka ko ebise bravo, continuer kaka ndenge oza boye. Mwasi atika kara na défaut ezaka Ursula Bissal wa akangisaka batu te oyo apesaka bato babunda te mbongo bakanga Sila baye koyebise a continuer boye bamoni ke Sila azosala musala na bien. Papa Louis alobi banda carrière amona to akenda poto oyo egangisaka monde lokwa Ursula Bissal azate même bango mpe bakenda na bango poto mene ekoma boye te. Alobi Ursula Bissal wana eloko nini o biso toyebi te, oza na eloko nini te. Yango balobi élévation vient de Dieu. Baye ko comprendre que Sila aza na nzambe ya solo bandeko nanga, parce que soki oza na nzambe te kofingo bafingaka Sila atanga cuisine ya Niki na supportant te na répondre. Mais botala silence à Sila bandeko na ngai ezolekela même bandeko na ye o basalaka musala moko babite fo baloba bakoki kobomba te. Bandeko na nga linga ndeko ne aza envie salisa ndeko ne aza na bomoi ayeba olingaka ye osalisa ebongo nde ezalaka bien. Kolela te kande tomoni ve jani non tolingi yango te, tolingi bolinga na boye mutu na mutu asalaka etenge na ndeko nanga nalingaka ye o alingaka ko pete otie mupanzi parce que na vie na biso fo bayina biso bazala po bango so baza epusa biso to prier makasi epusa biso bamona grandeur ya Nzambe bango fo bazala kaka po ya baotala élévation ya Sila baosala baotala ba trophée ya Ursula Bissal epuse bango toujours ya oluka epuse bango toujours ya oluka. Nzambe mwana mwasi azalaka wapi azalaka nini aza nzamba lola aza nzamba bitike aza nzamba sala ko mokili koki kosala te. Bandeko nanga bimano yuma bafingo bachola mais silence eza phrase moko eza mokeme eza très efficace. Silence eza réponse munene bandeko nanga o biso ba congolais to comprendre te. Yo monika so muta fongoli ba caméra fingo nga pe na fongola na finga non. Ursula Bissal aza yuma te. Silence à Ursula Bissal elakisi te kaza yuma. Silence à Ursula Bissal elakisi te kaza faible. Silence à Ursula Bissal eza arme mbimba est très efficace bandeko na ngai. Mwana mwasi a comprendre Nzambe bandeko ne moko baozanga kimia bayele lokolo babino moboyebi bamisato balobaka jete. Mama Kalunga malobe vanda kaka na mbebo Gillette kosa ebongo ya de loin ebongo pakalowi. En tout cas na sepeli na bino makasi ba papa na nga bandeko na nga boende cuisine ya Niki TV alingaka
oyo alobaka malamu mama nanga sila oyo alingaka sila biso pe baku tokolinga bino bozala nde na bolingo vrai bozala na bolingo ya hypocrisie te parce que na kibolelo makambo nyonso ekomaka mabe olobi malamu moningo ko tongi bino mo bozo témoigner eza bien nzambe apambola pe bino nzambe abakisa susu sagesse likolo na bino na misala na bino bosalaka parce que yango nde bolielaka yango nde ebimisa bino yango nde biso toyeba bino yango nde tolobelaka bino mpo boza star balobelaka ye star bafingaka ye star bakunisaka ye star ekendaka ezongi ekebongo bandeko na nga nzambe abien bato bango mo bakomi otubela bato bango mo bakomi kovanda babi mwa mwasi aza nde nini mwa mwasi azaka na mai na makila mwa mwasi bazosala baanalyse na via sila botala sila sante kitoko botala teinture botala ndenge avandaka toujours posé bandeko na nga oyebi nzambe soki alinga tombolo oyebi nzambe soki alinga salela yo bandeko na nga boki koimagine te ndenge ayebaka na kofasone mutu nzambe ayebi kosala sila pe fe fasone asale na forme oyo alingi asimbi motema ne alobi ozosala SB okomona komba parce que bénédiction si la bisal eza tellement monene yango bozomona makambo bandeko na nga star nini oyo balobelaka ye lokola sila bisal aza te soki aza bokoma na bakommentaire mpo na tanga ya commentaire kaka sila mwana mwasi oyo star nini ya poto balobela lokola sila bisalo aza te bandeko na ye bango moko bazoremarke bango moko baliaka ne bazoloba bokwambia defa biso bandeko na nga nzambe nde mutu atombolaka nzambe nde mutu asalelaka nzambe nde mutu apesaka nyonso na sa moyo tozoluka ezaka na maboko ya nzambe richesse solo ezaka na maboko ya nzambe tokangama na nzambe yango bakuku nayebisaka bino s'il vous plaît faut topriaka trop mpona sila bisalu retour à sila bisalu okomba etelemi bino mo boyebi na kini bamona soki mutu aza na poto ndeti aza na lola poto eza lola te poto eza pays développé na makambo nango bandeko na ngai totikaka sila na maboko ya nzambe oyo balingi sila bango oyo bazomona na miso oyo mpe balingaka ete baza na kuku me nzambe oyo amonaka bisika ya molili esika noir nzambe abundela sila bandeko na nga pas de distraction tosala toujours mosala na biso tosala toujours ba promotion ya filme na biso totala toujours même si ndenge alobaki tofinga te tosala boulot na biso filme na biso bisila bisal eye j'espère bomoni be extrait wana totia mupepele kolingaka sila j'aime commentaire